bandeko balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana biso na bino mpo likambo eza ya contrat tosinya ke moto atrahir moninga te toza direct ya Kinshasa la capitale bisika makambo ebele ezali kosalema bainauguration ya bahotel du gouvernement epai makambo ya découpage epai baprovince ya sika ezoko tendance avec tout ce qui a comme difficulté lelo bato aloja balobi bakoke lusambo te comme chef lié bato nganda jika balobi bakoke kabinda te comme chef lié. Ça commence baprovince mosusu eza plus pauvre banzela eza te aéroport eza te port mpe eza te ekovivre ndenge nini baélection ezali koya banani bakosala nini bamasolo tokobeta na Congo na bino Kinshasa la capitale botungisaki nga bandeko na nga mingi mpona oyo etali trophée mwana mboka bisika bainvitaki biso koassiste na remise ya baprix wana bandeko mosusu babengi ndeko Eliezer bapesi yo nalobi bapesi nga ta estce nga nazalaki kozela yango. L'essentiel de ce que j'ai fait eza reconnaissance ya mosala nakosala epa na bino population mpo masolo tobeta yango oyo mosala tosala yango oyo déclaration ya Paulin Mukendi sur les conditions yango oyo meloko nakoloba to nazali koinsiste initiative ya mwana mboka Paulin Mukendi na trophée d'excellence eza initiative moko malamu mais je crains que eya kobeba badetourne yango po tozalaki wana bazopesa bato batrophée les gens n'applaudissent pas. C'est un message oyo Paulin Mukendi na équipe na ye bakoki comprendre. Je ne vante rien. Bakoloba na bato applaudissez et pas mami il est là nandeko Arsène Kamango bakosenga bato applaudir bato bako applaudir te. Namonaki trophée bato applaudissaki eza ya Florent Ibenge mpe ya Chalamwana ya Fabrigas ya mama oyo asala robot mais le reste bato bazomona yango neti makambo mosusu mais soki moto akosala eloko malamu il faut to encourager ye yango nakendaki koencourager Paulin Mukendi oyo journaliste nga nandimaka na mituna mais je crains que ezala soit politisé soit désorienté na baobjectif nango mais sinon nga nakendaki kozwa trophée te nakendaki parce que na respectaka Paulin Mukendi aza journaliste nga nandimaka départ baquestion na ye eza o wana masolo mosusu tokobeta bandeko oyo ya ngai nalobi ke bauti koinaugure hotel du gouvernement mais gouvernement ya mboka oyo ya ngai ere moko bakocomprendre makambo mosusu te lelo na maluku eza ya koyinda entre bourgmestre Papier Piana na honorable Calais nalobi boye maluku concurrence to polémique ya Papier Piana bourgmestre ya maluku na député provincial Calais ezali kokende mabe ezala na bamatanga ezala na bakolation ezala na bafete soki bakonzi bazwi disposition te ça va créer un incident et puis nakotuna bino nani alobi ezangati tracasserie kota Siforko bandeko na ngai ya ba 207 bakolela kuna ndenge bazali konyokwama masolo mais bandeko na ngai na kati awa bokolanda émission pasteur Kalo conférence na bango bandaki ndenge bosengaki mituna oyo botunaki ngai nakendaki kotuna ye bokolanda yango mais tokitaki bokomona condition nini ezali kosalema peuple ya mokali population oyo bakovanda kote ya Kimanseki calvaire nini bakomona bokomona nzela bokomona pasi bato bakomona me mwana poto moko aya fongoli mwa centre bokoyoka mituna totuni ye difficulté aza nango nalingi bolanda ye.
kaka na Kinshasa capitale ya mboka oyo ngai tozali wapi na lingi boyeba soki tozali wapi nini toye kosala bokoyeba yango mbote mwana mboka mbote ndeko Lézard kombo nani kombo nanga Edmond Nzanguka awa toza wapi toza na Mokali na commune ya Kimbanseke Mokali eza juste ko commune na Pascal nzela ko kenda aéroport na Pascal na droite ezala nzela moko babenga nzela Mokali et toza siko na ngambo pont avant kokoma dispensaire ba maser. Voilà obengisi biso awa likambo nini obengeli biso ouais na bengisi bino pona bozala ba témoin ya événement ya eloko tosali pona population ya biso Mokali eloko bosali pona population ya Mokali tokuti centre de santé tomoni présenter biso bembetu présenter biso ba échographie au présenter biso na landi na discours na yo est-ce que tokoti koyeba pona nini d'abord au choisir ka quartier Mokali pona nini oponi kaka commune ya Kimanteke pona kosala œuvre oyo bon d'abord eza commune oyo na vanda avant nakende poto na vanda bakotoyo après nakenda ti nzamba sungi na voyager alors chaque fois tant nazali koya ezaki commune moko nazaki koya ko visiter mingi mais souvent chaque fois tant nazaki koya nazomona ke au lieu et progresser ezozonga sima ba commune mususu omona quand même moi progrès mais kotoyo banzele ezaki malamu et baby population ezaki même moi niveau moboye ezoko kita toujours donc pauvreté ezaki vraiment palpable c'est ainsi dans le baki que pourquoi kosunga bango kosunga population étant donné bazo souffrir pour na soins de santé peut-être pour na école na mai na biloko nyonso alors na onga na koki eza oyo na baina na santé peut-être so nzamba sungi prochainement to kotala ba secteur mususu mais eza population moko vraiment eza très pauvre donc yo mo je crois oye omoni ndenge ezali population abandonnée population pauvre pour nini oponika mikolo parce que bino pe bana poto mikolo ambition politique commis oye ko anticiper campagne électorale non mais ce que le biki na bandi mikolo eza lokuta parce que na bandango depuis 2011 donc ce qui ezala pour na relancer campagne na salango depuis 2011 mais franchement nga politique eyelanga na mutute na revaka même pas que na zala bourgmestre ou quoi que ce soit nga souci na ngeza population je crois question wana mingi pe batunanga est-ce que papa pour nini tout ça mais nga bitete ngai posa na ngeza ke population nga bazala malamu politique to tikela wana ba politicien ba bazana posa na nga nazana posa na ngoti est-ce que tokoti koyeba soki ba moyen ya kosala ba action ozwa kango wapi eza ba moyen privé eza ba moi ba mbongo na mike kaka o nazaka nango na pasi ya poto yo moko yebi nazwi moi 10 francs soki nazana possibilité ko yate na tindi ba sali mo musala songa mo pe nazwi possibilité na ye na sali o nako kosala des fois na tekaka même biloko nanga privé ba ordinateur mituka tout ça pona kosala eloko oyo donc na kozonga ozongi na mboka oya yo oye kosala quelques activités est-ce que tokoti koyeba difficulté nini okutani nango par rapport ya action oyo zali kosala eza makasi soutien ezali te d'abord et pas ba ndiko tokuti disons en fait ba konzi tokuti awa nakanisi to plaidaki cause ya population na bisika to vandi pa ba mindele na Danemark to yebisa bango ke basunga biso poto sunga population bayokela biso mawa ba pesa biso ba matériel ba futi pe transport nango alors complication bandaki à partir ya Matadi conteneur esali plus d'un mois et longue Matadi et en entrepôt je vous assure ezaki terrible bakanyango donc non seulement ko kangango d'abord mikanda pona kozwa eza pasi tokoti exonération ba pesi bisoté oboke na plan toke na plan ça peut prendre plus de 3 mois il faut tout ça la boto système ya benda mulai balemba voilà donc benda mulai balemba soko zonga mbelisi na zonga déjà
mais nasali au moins 3 mois awa ti nasuka te ko bimisa mais ko bimisa wana eza ba mbongo na biso to bimisi to dédouaner normalement alors eza eloko kosunga population. On dépense à peu près combien pour nous dédouaner? Bon, na escroquerie ba déclarant na kotanga ba komo na bango te mais à peu près $10,000 auto dépenser. $10,000 pour na cause conteneur ou na matériel bato libanda ba pesi pour na kosunga ba congolais bazala malamu alors que ezana biloko koteka na kati te. Voilà donc bisika nous za okende ata to yebise bango ke eza biloko ONG eza pour na kosalisa population mutu moko alinga koyoka te donc obanda ko corrompre banda porte banda mutu aseti likolo donc to et aussi ozokutana ba escroc on a déclaré mususu a 5 mbongo bopesa $1,000 na sala boy. Oh non, après à Gozonga, non, Bobaksa 500, oh Bobaksa boy. Et du coup, 2000, plus de 2800, bah les bisous ndengwana. Alors, to bandi sous ba démarche, non seulement bon il y a douane, faut banda corrompre, ba inspecteur, ba nani, ba donc je vous assure, c'est terrible. Ce qui ozana bolingo ya mboka te, okotika et ozongi na yo. Voilà, naebi que pour un bon fonctionnement, il y a une activité au basali la population. Et c'est une implication à la population elle-même dans ce que vous faites pour que Moussala wana un et batte la main, de deux et kende liboso. Est-ce que vous sentir implication ya population ya Mokali na activité au Kosat? Justement na ebandeli lokola ba yeba kité loko ni tozo sala omoni eloko ebongaka ozana budget ozana mbongo ebelo lobi bon nazo kende dans un mois na kosala eloko boy. Mais ngana za kosala ngo malem nako ya moi de briques na tongi na zongi et mingi bazako yeba te eloko nazo sala. Ce n'est qu'après tamba yo komona ke eloko et comme na niveau sengele koma nde na moni vraiment implication à population et comme exemple comme on a baone so bavandi wana la plupart des bateaux ya pembeni population parce que place eza muke sinon olingo mona vraiment place oyo elinga eza muke mais la population vraiment bazana esengo makasi. Mbote papa journaliste. Chef de quartier, ou représenté bourgmestre, Azaka occupé. Oui, bon, continuons sur ce qui moi, Kokoso Ezali Yanzoto Yamisala, a délégué comme représentant. Pour Bino, Ndebo Bandaka Liboso, tant que Tozolo Bamakamu, il y a implication, il y a population, Bino Bakonzi Moutoua Liboso, il y a Congolais, ce qui est peut-être Libanais, mon côté français, mon quoi, il y a ballon à romper les bourgmestres à Zuma force à Okoya Kotala. Ils ont boudé bande qu'on a bino tous années. Bon, on les alliés, ça dépend à Moutou. On y a un évité à Zali malade. Parce que à une activité, mon co, il y a salimana 11h, à bien moins salement les alités. C'est que c'est pas mon ça c'est les causes des aliwana. Moussala ya l'État. Ils ont assurer l'équilibre, il y a la population, assurer la sécurité, il y a biloko ya batu, na batu bangomoko. C'est parmi les missions il y a l'État. Côté où na yoka ki discours na yo tango lobby. Précaution ni beaucoup pour qu'un jour to kuta to kate kende ko lieza ya ko filmer bakuluna bakocha wa bapanzi biloko nyonso to wana monakate. Na kolika ndengo lobby na maloba na ngai. Nakozanga te kosangisa ba chef de rue, commandant, tout ça la sensibilisation makasi. Pour étaler les cambo yawa de façon tout wana te. Je pense que nous passer dans la sensibilisation ya bayi bazali kuzinga ngai te ya bayi tozali ko batela. Moi liloba moko na ndeko na bino congolais parce que ba congolais bozo belela ka banka na ba télévision bozonga na mboka na bino bozonga na mboka na bino. Mutwazongi batracasserie de part et d'autre. Moi liloba moko na ndeko oyo kanisi kameme kozonga bisika auta. Na kopesa papa PCA Longonia de Liboso. C'est vrai, d'abord azali congolais. Azali bien que ça azali congolais na mbulu nyonso kozala na mboka azali kaka congolais mais azala na découragement te. C'est un découragement. C'est à travers les travailleurs naïe, to sengel pe ko épingler moi moké, bango pe pas passer un découragement parce que les les problèmes ya mbongo. Ce qui mbongo est comme un intérêt personnel, ndé il ko passer découragement sur ma case. Merci. Na ligne na sukisa mwana mboka pour la gestion
je crois chef du quartier a soulevé un point important. Est-ce que confier gestion n'a pas tout capable d'assurer une bonne gestion? To ezaka ba système ya kopesa ba master ya famille ya air moko zanga lilobako yebisa bango donc bazo gérer lokola biloko ya tout court. Oui, merci Ndeko. Je crois que eloko papa lobi azana raison. C'est ainsi que ngai na pensa ki ko confier gestion centre na maboko ya mama oboza komona ye mama Lydie, docteur Lydie. Ye mutu azali encadreur responsable ya centre. Est-ce que maman Lydie a une expérience ya gestion? Mbote maman Lydie. Mbote papa. Ba pesio gestion ya centre pour assurer vraiment bon fonctionnement nango. Oui. Tu travailles à Wapi? Tu as une expérience? Je travaille à Bamboule Belé depuis 12 ans déjà. Tu travailles à Wapi? Je travaille dans la clinique chinoise, dans la clinique, dans l'intérieur, dans Bandundu, dans l'hôpital à Minene. Oui, mais est-ce que tu gères Ingambé avant la Mibali? Non, c'est géré déjà. Merci beaucoup. Bandeko balandina bandi to suki si awa pona lelo to yaki na système ya lisu likolo miso mibale. Boko faire boko mona eta ya nzela o tokoti ya route mokali okomito na soki ozaka na Kinshasa ou bien ozala na mboka mzusu bien que na yoki chef de quartier alobi au nom de la révolution de la modernité na bité soki ezalaka pe koto ou bien wana zolobelaka révolution de la modernité otozana ngokota gombe mais zaka population ya Congo ezaka population ya Kisasa eloko tokoloba tango bozosenga bandeko oya biso ke bazonga na mboka na bango bozalaka pe na comportement moko ekoki ko encourager bango pour que bazonga. Ne faut pas ozobenga mutu pusana ozwi nzete osimbi azomona ke olinyo bamba nzete douane ya makasi obosengaka eloko bosalaka na ngonga na mona kango te ekomi biloko ekitaka na Pointe Noire et ya kanase awa vous ne sentez pas que ça constitue un manque à gagner pour l'État et surtout pour na bato bazosunga oyo mbongo combien kozela kuna na Danemark ke bazotindela ye c'est juste une façon ya aider population alobi bien que soki nazaka na makoki ya kofuta ba minganga mbele to tie soins de santé gratuitement ngape na tunaka première dame na lobi olie ya kosala ba campagne ya batamu muke bozotia mbongo ebele bo renforcer ba hôpitaux na ba initiative mususu eza elobeli nanga tokutani merci. Ah oui. Soki bokoti kosunga ye mwa kisi mwa nini komema kuna ekozala malamu koencourager initiative wana ye moko alobi aza na bambition politique te koencourager kosunga population wana me banzela wana eske bokomona yango to bokomona te Kimantseke eza na nzela nini ya malamu boyebi Kimantseke eza na nzela nini ya malamu boyebi condition de vie à bandeko na boko mona ndenge nini mais j'insiste que makambo koleka na Maluku entre papier et piana bourgmestre à Maluku na honorable Calais député provincial niveau ba komi na polémique na concurrence soki l'autorité ne prend pas de dispositions tokokende kuna un jour toye ko filmer ba incident msusu gouverner c'est prévoir nani alobi ezangande na lobby polémique na ba matanga na boko pekisa te papier piana na Calais ba vanda na banda kuna bango olie ya kobetsaka population mitu pour des faits politiciens ni Calais ni papier piana qui a servi mieux la population de Maluku pona bentere na bino kaka trophée mwana mboka biso tozwa trophée ya peuple congolais eloko na koloba ezande ke tokendaki ko soutenir Paulin Mukendi nazozongela ngo parce que boko tumisaka nga ndenge bokomona ba événement wana biso tozalaka na kati ya wana population ya Tchangu na limité ba mema biso bayeba ke toza banani même tangu tobimaka awa les autorités, les différentes autorités de la majorité comme de l'opposition bayeba biso musala yango wana faut que les gens parlent ou bien au lieu ya que ezala soki ndenge nini mais conseil na kopesa nazozongela ngo ezake na makambo ya trophée mwana mboka eza initiative ya malamu ya Paulin Mukendi un journaliste ke nandimaka bolanda docteur Kalo
ndenge babandaki conférence na émission tosalaki na ye. Mbote docteur. Oui, mbote ndeko Élysée. Oza malamu? On avait ndeko Élysée na bandeko Eliezer. Naza malamu Nzamba aza kobatela ngai. Jésus-Christ aza kobatela naza malamu. Voilà. Lelo tozali lundi le 20, lobi tozalaki le 19. Bien que mbula ebetaki te tolengi toyeba est-ce que conférence ebandaki to ebandaki? Oui, ndeko Eliezer Nzamba asalaki ngolu lobi tobandaki introduction ya conférence na biso. Donc ebandaki lobi ndenge tobondelaki Nzambe ke ebanda lobi Nzambe pe ayokaki losambo na biso ebandaki lobi. Voilà. Ebandaki lobi tokoki kozwa moi synthèse ya constat na yo par rapport. Je sais que entre temps pendant que tozali koloba bazali kolakisa ce qu'a été la journée d'hier, je crois que tokozwa pe ba réaction ya ba quelques fidèles oyo équipe na biso ekitaki ngonga ya ko faire vivre na ba oyo bayaki te ce qu'a été la conférence d'hier. Commentaire na yo par rapport ya ouverture ya conférence. Bon, Bible lobi vaut mieux la fin que le début. Mais et comment il peut la Bible que Jésus-Christ azali le commencement et la fin. Na kotala na biso na bomoto na biso to monaki ete Nzambe asimbaki mitema ya bandeko parce que conférence tozalaki vraiment ko cibler à bandeko yo bayebi makambo te bamona yango te basalela yango te nde tozalaki ko cibler jusque lobby en tout cas bamonanaki bandeko bayaki bayokaki et puis toza na kondima ete ekokontinue bongo ntina mokolo ya suka mais Jésus-Christ azalaki au rendez-vous. Jésus-Christ au rendez-vous, avant que Tokota Namakam Soussou. Voilà, je tenais d'abord à remercier des sons de Adieu Makissé, Lana Astrid Kalunga. Merci Astrid, de Bissika Ozali. Pasteur, bino, nous comprenons que bino te, boulinga roté ya Makam Soussou, mais na bizaleli, bozosa ya Makam Soussou. À César, ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, wanangate mtonalobi. Jésus au bozote à mtaloba. Aujourd'hui, affiche au bambi partout. Conférence et conférence. Sans être en ordre, sans qu'on considère qu'il y a quand même les gens qui gèrent Nambuka Oyo. Parce que nous avons constaté que affiche Nayo Bazalaki Kopikola Yango, compte tenu à irrégularité dans la procédure administrative. Ndeko yeba biso tozali bato yo basalelaka likomi. Likomi na mukanda ya Nzambe na Acte des Apôtres chapitre 17 verset 11. Tomesana kokende ko vérifier eloko nyonso na kati na écriture. Or na Romains chapitre 13 Bible ezali kolakisa biso que toute autorité bazaki établie par Nzambe ndenge na yebisako toujours. Toute autorité est établie du Seigneur par le Seigneur. Mais pensez nyonso ya autorité ezalaka ya Nzambe te. C'est pourquoi biso totelemelaka pensez ya mabe ya autorité mais to reconnaîtraka que autorité nyonso azali établie par Nzambe. Lokola pensée ya autorité ezali que pona kosala misala wana il faut kofuta bataxe wana bempo wana bataxe wana bambongo tofuta wana ezali koede que ville ezala bien sécurité ezala tokoki kozala libanda nango te biso tofuti hôtel de ville malgré que toconstate que tofuti toza na biloko tout toza na autorisation hôtel de ville tozaki na babanderole na biso bapano nyonso totie na ville totiaki tofuti yango tozaki na kati mpenza na régularité. Mais malheureusement nous avons constaté que eza na groupe moko
ya bato moko balobi baza ya hôtel de ville oyo baza kotambola bazali kodeshire banderole na biso bazo kodeshire soki nzambe azala na biso te tozala soki badeshire tozala na équipe ya suivi te tozoremplace te tonga tozala invisible na kati ya ville baza kodeshire yango soki batuni bango baza bato hôtel de ville mais tokendaki na hôtel de ville tokuti badivision nyonso tose renseigner babi eza ya bango te mais plus tard toyei kocomprendre ke eza bango te eza bato hôtel de ville wana soki eza bango na quelques groupes ya baennemi ya croix ya Jésus Christ oyo ezali quelques pasteurs oyo nanu bacomprendre te ke l'essentiel ezali koeleve kombo ya Yesu mais ezali koeleve kombo na yo te parce que ntango bato tusu bazotya bafiche bazali kosala babanderole baza na posa ya koeleve kombo na bango or soki bazalaki kosalela nzambe ya solo nayebi na kati na bible awa mosali moko ya nzambe kombo na ye Paul alobaki ke bamosusu bazoteya nzambe mpona mabumu na bango bamosusu bazoteya avec esprit ya dispute mais bamosusu mpe baza koteya mpenza mpo ke kombo ya Yesu ezwa vraiment lokumu etombwama mpona ye soki oke ngai naza serviteur inutile moto pamba donc kolakisa kaka mais Paul aza kopesa conseil alobi ke malgré bato wana nyonso bazoteya mpona mabumu na bango malgré bao bazali koteya na esprit ya dispute alobi ke néanmoins Christ azali élevé aza koteyama c'est-à-dire soki moto atie baaffiche eke pasteur aza mpenza na molimo mosanto ata okuti affiche na yo eza likolo na eza pembeni na bafiche mosusu soki affiche wana ezali mpona koeleve kombo ya Jésus okoki kotinda bato na yo te babukaka pasolaka yango ni okuti affiche batie yo kozwa ya yo otie likolo mpona kozipa yango wana eza mosala bamagicien eza mosala bamagicien nde fo basala mosala wana bato oyo mais soki moto azotanga kombo na Yesu biso tolingi na ville oyo ya Kinshasa kombo ya Yesu edomine bamaison nyonso ya baloge lelo tozomona ke oke na basociété okuta mokonzi aza na société mpo engage oyo azobiso okota na maison bokota na maison boye alors biso efo to na ville oyo toganye ville oyo Jésus Christ évangile éternel fo etelema likolo edomine banguya nyonso wana alors nangi nazonga mpona koyebi biso ke d'abord eza mpe problème ya hôtel de ville biso tozose plaindre contre hôtel de ville parce que soki tofuti mbongo mpona biloko wana eza bambongo ebele tozofutela yango bafiche wana ezokute trop cher tozofutela yango alors hôtel de ville soki biso topesi ye mbongo na baservice na ye eza na mosala na bango ya koveye mpona kopesa éducation ezala na moto ameli masanga omeli no masanga to omeli diamba bapesi yo mbongo to batindi yo parce que eza des pasteurs oyo baza kopesa mbongo kotinda bato bokata bafiche wana bokata babanderole wana alors moi je crois que mosala hôtel de ville eza wana soki tofuti bapesa éducation ke moto soki akuti affiche eza en ordre eke akuti banderole loko wana akata yango te soki akata yango c'est une infraction bakangi ye mpe bakoti na boloko afuti mpe amane moi je crois que éducation beye kozala soki kozongela la question na yo ndeko Eliezer tozalaki en ordre et puis tozali toujours en ordre tokoki kokende na libanda ya makanisi ya autorité te o makanisi ezotelemela bible te. Docteur Kalo olobi malamu olobi tolingi objectif na biso nde place ozobanda bamakambo mosusu objectif na biso eza mpona kombo ya Yesu etombwama na Kinshasa et neutraliser bamakambo mosusu wana eza discours ya toujours bino bachrétien. Est-ce que vous avez raison de vous plaindre à Kinshasa bisika tozomona yango ozomona bandeko mosusu ezala bandeko mosusu ya poto bandeko mosusu balobi mosala na bino bapaster ya kolalisaka bato pongi bayeba situation ya mboka na bango te. Na Kinshasa, est-ce que vous avez les chrétiens ont besoin de se plaindre dans le sens que biloko mibale oyo ezodomine Kinshasa eza église na bar mosquée ezoya malembe
Donc soki oleki lupango oyo soki église eza te okokuta bar, soki bar eza te okokuta église ezolandana. Ere moko église ekangami mibale kote oyo mibale kote kuna, bao bazotya mabonza, bao bazoteya, bao bazobina, bao bazotémoigner au même moment. Est-ce que vous avez raison de vous plaindre, bino ba chrétien, que kombo ya Yesu eza te, avec tout ce qu'il y a comme église, ya mibale? Est-ce que bino ba chrétien, vous avez raison de vous plaindre parce que même awa na Congo awa, ta la place mokozi atia bino, tous les chefs de l'État, batiaka bino ka bisika ya bien. Conseiller spirituel ya chef de l'État, awa neti na minita, soki ok, Joseph Kabila, azana ba pasteur, kaka bino. Bon, ba musulman kutukunda na ba kotité. Mais quelque part, tout le monde a besoin et eux ils ont changé. Est-ce que vous avez raison de vous plaindre? Que les airs. Est-ce que yo penso landi que ngai naza ko se plaindre? Ngana na ko ozoloba que il faut kombo ya Yesu etombwama. Alors que ba église eza partout. Ndeko les airs ezali plainte te. Ngana ko se plaindre pas nani parce que ngana za mwana le roi des rois. Donc Zambo na za makase na ko se plaindre na tribunal ya nani. Ça c'est d'abord un. Donc on a se plaindre te seulement nazo la ça constat plainte te. Ça c'est d'abord un. Donc parce que ce qui constat ezali et c'est un mal. Musala ya musali ya Nzambe za ko dénoncer un mal. Nazo dénoncer un mal, na comprendre que population na biso ezali na bosenge za na besoin ya ba éduquer yango na makambo mususu oyo bazo yeba te parce que babi l'ignorance ezoboma. Mais nazo se plaindre te. Eloko ya mibale na kokipe koloba te que église ifo ezala awa bar ezala awa te. Posa na biso ezala ke soki église ezali awa bar ekufi awa. Donc ingolakisa ke soki église ezali bar ezali travail oyo totika nango ya kosala eza ke so nga nazoteya awa bar ekauki kuna balongoli yango ekomi susu église. Mais lokola ozoyebisanga ke ezali awa na Kinshasa église awa bar awa, donc toza na mosala tozokontinue kosala mpo babar wana ifo ekufa parce que liwa nde eza na kati ya bar wana. Eloko ya mibale ndeko Eliezer eza oza kolakisaka église nautaki koyebisa yo boye oyo nyonso tozomona bato basangani bazali meme kofungola bible elakisi te ke ezali église ata bakomi kombo église. Ezali église mpo bato basangani, moto asali effort lelo moto akozala aza na mbongo na ye na nzalo eza na mboka oyo bato agangi bato baye autour na ye azotanga mpe bebengango eza église te. Ngai nazali koyebiso likambo ya la vraie église. Vraie église ezali église oyo moto akomi na mire te, ezali parce que bato batondi te, mais ezali église ya Jésus. Napesaki yo ke na mokanda ya Matthieu chapitre 16 Yesu alobaki que mon église sera bâtie. Premier point, ezali après koyoka moto. Donc il faut qu'on examine chaque jour les écritures pour na kota leske makambo moto wana lobi na écriture ezali exact ou pas. C'est la première des choses. Then à faire voir yo boye. Yo kanisi ke na kati na Bible. Est-ce que contradiction est dans la Bible? Non. Parce que toute écriture a été inspirée de Dieu ndeko Eliezer. Nangina zongela pona kolakisa que est-ce que ndeko Paul molimo mosanto ezaki na kati na Paul emonaki te ke basi oyo tangu Yesu asekwaki basi wana bakendaka kopesa sango yo kanisi ka yo muto moni yango lelo Paul amonaka yango te to bazotambola na verset wana bango Paul Bible témoigne ye bango wana Paul atangaki yango te ndeko Eliezer
Non. Deuxième élément. Verset promesse ekokisamaki na mukanda ya Joël. Oyo nzambe abandaki nango église des saints. Po église des saints bandaki mukolo wana. Mukolo wana nde église des saints bandaki. Molimo mosantu ekitaki likolo ya basi. Est-ce que Paul ye na kati église des saints amonaki promesse wana te? Me nakanisaki okolakisa ngai ke namonaki mwasi moko na kati na Bible basi wana basangisi batu bazokamba église bazoteya te. Mais problème ya Paul ke basi wana bazaki kotatola soko na sisi yo lobi koza mwa malamu basi parce que semanango lobake obala ye te nazo wana biboye mwasi azozwa aza na droit ya kotatola Jésus-Christ partout. Mwasi akozwa vision, mwasi akozwa don ya prophétie, mwasi akoko témoigner Jésus. Mais balobi dans les assemblées des saints, assemblée des saints nazoloba baoba na enseignement ya Jésus-Christ ya vrai. Nde balobi mais témoigner Jésus, ces femmes là ba témoigner qui Jésus. Et puis molimo monsanto ezo yate po yo kende koteya. Même mibali bana molimo monsanto mais babibali nyonso baza bateite. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit bitinango ezali pona ko confirmer ko za mwana nzambe ya solo. Na pitikelo maloba pona moni que oui parce que je sais que tokoya kozongela ngo lokola ngonga na biso za muke. D'accord. Parce que il y a autant de questions qu'il faut poser. Bible wana tango zo se référer Paul a comment même que zolanga kazaka nanga wana na bosanaki. Amen. Oyelanga yang. Toute écriture est inspirée. Siko tokobanda kozwa kazaka ya Paul wapi tozokende nango. Donc ça complique. Na Bible wana balobi lisusu ke soki balinga kokoma makambo nyonso Jésus asalaka mbele tonda. Donc quelque part là soki omoni mutu asandi moto soki asali boye quelque part là ekozala na ba oyo bakomate et na kati awa Paul yemoko alobi soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Na bomo ya Yesu tomona place azolia bakomake awa alia place ayembaka i chanteur et monteur mais Jésus dansa na église lobi tomona ki moi danse. Il ne faut pas moi danser bêti. Jésus dansa. Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Jésus dansa. Jésus abina wapi to ebite me awa deko kitisi musique tala tozi ya nzambe tozi ya mokili deko kitisi ya frère wera o kitisi yango mais o cheka mabina ya église ozomona ka neti ndenge moko kibuli. Donc dans tout ça aussi soyez mes imitateurs comme Jésus dansa et uta wapi si lelo bo expliquer biso te bino bassin. Non ba expliquer kayo te nazo sepela ndenge ozo tuna pe mutuna wana soki okoti na kati na église okuti bazo yemba lokola wera biloko tu lokola wera yeba ke oza libanda na église à Jésus-Christ de l'assemblée des saints parce que l'église ya Jésus esengeli bakoko imiter libanda te bakoko kanate. Ça c'est d'abord un. Eloko mibale yeba ke Yesu ezali kaka moto atelemaki aza kotambola wana te oyo bomonaki abotami na Marie wana selon boyebi na bino atambola wana te. Yesu ezali Genèse pe Apocalypse. C'est pourquoi donc yangona Yesu moko alobaki que les prophètes, les psaumes, la loi ont parlé de moi. Ce qui veut dire soki ni komona place Yesu abinaki soko monaki na nzoto boye aza kobina te eza kolakisa encore ke oza na tina koyoka évangile éternel po elakisa ndenge nini Yesu azali kobina po Yesu alobi ke les prophètes, les psaumes ont parlé de moi. Ce qui veut dire tango ozokomona David aza kobina yeba ke Yesu ye wana aza kobina mais ndeko Eliezer lokola oza aveugle moyo monango ezati etango ndeko Paul aza koloba lobi ete boyela nga manto na ngai est-ce que manto ezalaka te ezali
manteau peut-être là on a Congo manteau ezate manteau ezali alobi pona hiver elingi kolakisa ke d'abord elakisa ke soki lelo ngai pe nakoki koloba ke bayela ngai eloko boye nalata manteau elakisi ke manteau wana efona lukango na molimo te eloko ya misato elingi kolakisa ke nakoki pe koloba soye misemitaze kobenga mpe na ndeko frère na motei bana na ngai nakoyeba bango boyela ngai eloko boye naza en contradiction avec Paul te mais eloko oyo bazoloba awa eza Paul te eza Saint-Esprit ngai nazaki na posa koloba awa likambo ya évangile éternel na apocalypse oyo toteyi lobi oyo tozoyebisa bato lelo ke tozokontinue na koteya na minute oyo na introduction na biso ya lobi tolakisaki bato ndenge nini moto akoki kokende kososola vraiment ke apocalypse 5 eza koloba ntina na agnon po tolakisaki na bible ete soki otali na apocalypse chapitre 5 okokuta jean azolela mpo ntango azali kozwa apocalypse azali kolela aleli mpo ke moto azalaki te me ye alobi moto aza te me alobi moko na bavieillard aye koloba na ye jean alobi na ye jean kolela te me tala nyama ya lion tomonaki lobi ete jean azali koloba moto me likambo ya nyama ekoti ndenge nini parce que jean alobi moto aza te mais l'un des anciens moto ya kala alobi na jean e jean tala agneau akotisi nyama sikoyo évangile éternel eza kolakisa le pourquoi ntina nini moto wana olaloba na ye tala moto alobi nyama sikawa jean mpe ntango alingi kotala olie ata ntango abandi kotala olamona lion jean azomona sikoyo agneau ekomi likambo ya banyama ndenge nini oyo Branham atikala koloba yango te mpo mwanji na ye amonaki yango te c'est pour te dire que eloko biso tokoteya oyo brochure moko te ya Branham epesi explication mpo na nini likambo ya moto ekomi na banyama banyama ngo wana moko ya matata mosusu le pourquoi de ça c'est ça l'évangile éternel yango ozomona azobake oyo nakoki koloba te mpo so nalobi bato ya Branham bauzwa oyo nana azobake ange na bango ange ange ayebisaki prophète na bango te alors il faut koya tobengi bango te yo moko olobaki obi baya bayoka version évangile éternel oyo ba église des saints université 83 sur na ezoloba baya bayoka bacompare parce que Branham asa kufi peut-être ngana ebele na bana bango na bino problème eza soki Branham azaki vivant amoni ndenge tozokorige yaninga oloba amen comme ça bino bolinga bokorige mais lokola bino ya kufi nde mpasi na bino moye bokorige eza te alors baoyo ya nzambe bakoya kozwa correction do biso tozoteya ntina nini tozoba tobime ndenge nini pourquoi likambo ya nyama ekomi na balion na ekomi lion et puis lion ya matata mpo nini balobaki nyau te pourquoi balobi ours te balobi kaka lion mpo na nini ça c'est la sagesse kendeko elezer esengeli oya kozwa yango tobaki ke toinvite baautorité na apocalypse toinvite baautorité bazwi bainvitation bango nyonso député tout bapoliticien tout tobengi bango baya pourquoi tozoloba bango baya eza mpo tosenga bopia mbongo te te eza mpo tosenga pesa biloko non mpo bango bazogouverne mabele oyo or kolo mabele oyo komoni nzambe jésus christ na kati na apocalypse asalakisi ndenge nini ya kogouverne eloko wana ezali sagesse donc évangile éternel eza sagesse oyo esengeli baya kozwa mpo bayeba lolenge nini kolo mabele oyo yango soka ndeko elezer na repetaka nalobi toute autorité vient de Dieu c'est ainsi que eza mpona losa boye baétablir bango na le roi baprésident de la république bagouverneur
bachef ya quartier, badepute, basénateur, basénateur, baprocureur, bango nyonso wana nzambe moto azoétablir bango balinga te papa na ngai oyo olobako yo mwana kolo mabele me ndenge nayebisa yo ke yo olobaka mabele ya congo me epa na ngai ngai lizoso ke ngai naza mwana ya kolo mabele nyonso. Alors nde nazoyebisa mpe nazoyeba no kaka nalobi ke esengeli bayeba